La personne que moi je connais Eza Mobali. Yendenga na yebi. Na kobo yango te. Tout ça la connaissance alinganga. Abetelanga li solo te que abala. En tout cas na yebi te. Na tika na moni na alliance te. Parce que na moni alliance na oyeba ki abala. Na tika na moni alliance te. Je express oya na ndako. Ne c'est OK, j'arrive. Bon. Ndako yebi singa na kende, addicté nga je connais parce que l'homme m'a mené là-bas. Bon, ayebi sanga pété que ezala so ndako ya yena mwasi. Ayebi sanga te. Na juna koti kokota nazo kota na kati ya ndako. Ba garçon bazaki libanda ba kangi ba porte ndenga libanda. Oui, il était là. Mobile réaction ezaki. Mobile ezaki na kata chambre. Na tikali ko mona ye ko bimata na salon te. Jusqu'à ce que ba ki ko tianga la chambre on soit mi balai. 6 mois c'est bon. Je sentais oui, na yo ki mobile heure moko moi ça côté na kata chambre. Azu téléphone na la ki sa bibi. Téléphone na Gladys yango azu apandi yango. Mobile ayebi se babi eloko sala ba kanganga na yo tiki eloko sala. Bon, mon atier botalelanga. Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, n'a cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette, la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Bienvenue ma chère internaute à Congo Température avec Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise. Il est déjà 22h passé en ville province à Kinshasa à faire Gladys. O epesi pasi na ba chère internaute na biso, pepesi pasi na ba maman ne soit pas femme africaine. Pour vraiment l'isoler au sel et malilo na kati internet. La fille Gladys Ozaki vraiment torturée à mort. Je pense que Batika qui est même Mutakala bino mo bomoni awa lelo ndeng bomoni na liboso o naza vraiment na kati ya lupangu libanda na bango o déjà Gladys aza na kati na avocate na e o auti ko ya déjà ça fait déjà quelques heures na famille mobimbaza na kati. Vraiment l'isolo ezosala pasi bato bazali ko benga biso bapel ezo benga biso partout dans le monde bandeko ba bengi biso mais ezaka instruction famille a pesi na avocate na e akosala sous vidéo te yango toyeb sabino kaka ke l'isolo oyo moto nyonso azana besoin ko chaque commentaire à malam bato biso bazali ko benga baza ko finga vraiment tozana besoin l'isolo oyo et que ne malam parce que la fille a été torturée botala ndenge nini vraiment batiki mwana mwasi bolumbu eza bandeko biso baza ko benga bazolo ba au moins est-ce que ceux qui Gladys a quitté monsieur Tony Aza marié et monsieur Tony pourquoi cela est qui Aza marié pour nani courir derrière ma jeune fille donc c'est pas bien donc madame Michel Azali fautif na ba arts na je pense que à cause de la poursuivi na justice nature bande connexion baza na poto merci pour la réaction parce que bande connexion baza na Belgique ou na mabolobi que justice soit faite donc bateau non so balobaki que bazo ba capturer elongi ya madame ou bien ba capturer Facebook ya madame Michel Oyo balobi ke tanga zaki tabassé il y avait même eu monsieur Tony Azaki na chambre donc tozali ko condamner likambu oyo oyo sali pasi vraiment ba maman ba tante ba jeune fille ba tantine bana basi toloba vraiment bo s'appuyer na likambu oyo yango to komi na système oyo toloba mikolo toloba je suis Gladys to soutenir jeune fille oyo donc la fille to koloba te que elle vient d'une famille pauvre madame fille mo boning to monier aza vraiment na famille mo pe ba intellectuel bazali op lelo sali bango pasi baza vraiment touché bato no so bazo tcha ba commentaire ya mabe bato no so o madame Michel Azotinda par rapport à la vidéo parce que cette vidéo est la vidéo qui le 9 décembre déjà et la fille a banaki ko supplier bango pona ba publier vidéo té tant madame Michel Azongi Belgique nda sali marambu o ya ko publier mais la vidéo celle déjà 3 à 4 semaines passé donc si je me trompe pas parce que c'était depuis le 9 décembre si je me trompe pas yango tozo senga na bandeko na biso communauté ya o basalaka babengaka bazalaka pour la protection à la femme ba maman na biso o bazalaka surtout ya genre famille
bokota makambo oyo likambo esalami oyo ezala te kaka violence oyo ezosalema na Beni oyo esalami pa Gladys awa na République démocratique du Congo na Kinshasa oyo mwana mwasi asimi même bakuto donc akoki ko se faire justice te soka yebi ke abalanaki na mobali na ye Tony pour le meilleur et pour le pire il fallait kaka asuka na mobali na ye et monsieur Tony atika kolanda madame Gladys déjà madame Gladys a pesi même ba point de vue na ye alobi que avec le monsieur déjà ezaki déjà histoire ici là qui oh madame Michel ayaki ne kokota na compte sa mobile ne amoni ba conversation ya Gladys na monsieur Tony yango moni madame Michel alandela ki yango tia ki na Kinshasa si aye ko koma na étape oyo a torturer moi la mwasi ya batu 2 jours enfermé donc ba bloka bon eza ba crime moko bo donc o to yebité donc to yango tozali ko déterminer ko yebisa bandeko nyonso baza libanda o balingaka qui mient dans la République démocratique du Congo, batala likambo oyo surtout bateau bazalaka na secteur ya Bassi, na secteur ya Bassi où balandela violente faite à la femme. Beaucoup talikam oyo ya Gladys vraiment la fille a été séquestrée si je me trompe pas donc fille qui vraiment torturée na motine oyo vraiment oyo comme déjà na temps oyo bateau déjà si ba yebi nzambe. Donc madame Michel, il faut vraiment azala condamner na ba axe oyo ya sali. Donc, il est 22h passées, mais la fille, elle n'arrive même pas à dormir. Azana famille, toujours avocate. Donc, Zabongo, Azo Kokakuto, attend même Kolobate. Donc, a commis traumatisé la fille, donc, a commis ça même Nama Misu. Et je ne pense pas que Libota, il y a monsieur Tony, et Romon a fait gloire na bango na axe Oyo, maman Nabiso Michel peut informer Biso, Azapé na Banabasi. Mais pourquoi qu'on la mouninga na au moins si il paraît-il que que madame Michel peut azal lesbienne parce que bota la tatouage bota la forme madame Michel a bibisaki tant azali ko torturer la fille et bandeko naye azo tchai même na misabibo excusez-moi pour na terme ko finir ma belle est-ce que c'est quel genre de torture yango bandeko nanga boye bisanga c'est quel genre de torture congolais a monté mamabe soko kanga kiye peut-être un flagrant de lit on peut comprendre. Mais quand il y a un grand de l'ina mobile inayote et yo que se manifester qu'on se faire justice. Donc c'est vraiment vrai. Et ça vrai que madame Michel Azalipe na monde ba lesbienne. Oto benga kata lele parce que botala kilote mukuté c'est comme si c'était quelque chose déjà préparé. Na ba fi o ba nek ko filmer ba soki ba nièce nae, soki ba petite sœur nae. Bango pe ba la poursuivi parce que tous déjà na adresse au place ba memaki Gladys kuna déjà je pense que demain déjà agent en sécurité ba déjà kuna pona ba yeba ba identifier bateau ba fandaka wana bateau batikala ki wana motutu ba kokuta na wana bakokanga na ba fio bandeki ko filmer o bandeki ko loba déjà tous identifier bango parce que biso na technologie déjà technologie pas na République démocratique du Congo et si avant ça par voie kaka ya mutu to zamba moko to yeba mbala moko identité na yo donc ndenge bomo na nga na oloba boye la famille à l'intérieur donc na avocate azana kati ya lupango donc la fille elle n'arrive pas naïf sabino que la fille elle est bourrée de l'émotion. Donc la fille elle est bourrée de l'émotion azokokate parce que likambu oyo je pense que ba autorité pe ya mboka et comme la gibango papa na biso pe Félix Tshisekedi elle a vu cette image. Donc on est au lobby que mboka na biso cette fois-ci on va amener développement partout même na service de sécurité. Donc eloko to bané ko assurer to assurer famille à Gladys keza d'abord la sécurité de la fille Gladys parce que bato belé baza ko benga batu ba bengi vraiment bandeko na biso bo pesa ba commentaire malamu ba oyo bazali ko finga ba mitala nanu o balo o fe rigola lobaka zonga sima tala muto tala zonga sima tala balobani zonga sima zonga moto donc tala sima zonga moto donc bolo baté bo tchaka ba commentaire pour na ko chatter parce que même botel on a ba réseaux sociaux na ba Facebook même ne ba tchanga na ba page mutu to azali ko regretter bato bazo condamner ce peu biso donga ki to condamner ce que azali ki flagrant de lui que madame Michel ay ko kuta mobali na ye na mbetu mais ezali kambu déjà ezali ki passé yo mwasi oye olandeli yango et puis oye
au comité au torturer jeune fille, c'est pas bien. Kotia misapi ko finir ma belle c'est quelle intention. Donc madame Michel sera poursuivie, bana poto, bana le monde entier, bana mokili mobimba. Oh non, bazo soutenir Gladys, yango to lobiango, je suis Gladys, je vais soutenir Gladys jusqu'au bout. Donc to remema likambu oh que la justice sera faite dans likambu oh ezala kuna libanda bisika bazali na mboka ya Belgique, baebake batutu ya Belgique. Oh bah thème les gens likambu oh bah yebi madame Michel, je pense que madame Michel a vraiment a reçu invitation na oh ya kokene devant justice belge likambu oh na ba image oh je pense que madame ya Union européenne pour la femme ou za rapport violence pour faite à la femme moi si wana yeku tu CPIT yene va mo ba zongi la biso awa alia vraiment vungule na makala Michel a relia vungule na makala Michel a relia vungule na makala balobi tout ce pays ici ba Michel pas ko futango Michel yekutu ngakutu nazola keleke ya ko kutana na 4 bandi o ba ko violer o ba ko lala jusqu'au bout parce que likambo yo tozo comprendre ngo te tous condamner nani Monsieur Tony c'est un coureur de jupon. Oh moi si na même azwa même Michel wana Michel penenga za bongo abotole pe mo abotole parce que Monsieur Tony azana bana avant madame Michel azwa yepe avant yepa botole na nani na mutu. Donc likambu oyo to lobi yango que non c'est non. Wana za réputation à la femme congolaise. Gladys c'est notre sœur aza congolaise pe en plus aza pe mwana ya bandal. Tant que moni pegi titan zoko télé ma pona likambu oyo tu étudier pe dossier to kota vague to étudier dossier so za ki dossier afin de lito kuti mais ba ete ke bakangi bangote madame Michel a se faire justice yemoko ya ko sala n'importe quoi mais to relaxa ke mboko oyo za état de droit ndenge bato mayele lokola ba Félix Chilombo Tshisekedi ba ye makambo aussi là bon moni te ke non ya kanisa ko nie a publier vidéo bato ba ko se plaire nango. Mais tout va condamner. Tala nenge batu ba osala ba émission pour la fille et la fille sera soutenue au nom du Seigneur. Pelikambu o ekozala résolu. Et rotika la parce que na ba fille mususu o balingaka mingi ko torturer baninga na basi pona li solo ya kibombanda et kosila. Soki oyebi ke mobali na oza infidèle ndimo supporter yango. Donc ba cher internaute na biso bomona ke pegi titan vraiment na commis monter parce que likambo ezo sala ngai pas si sous na mutema te ko pesa nga siko kanda. Madame Michel, moi c'est libala na batatuage belé. Donc merci beaucoup na ba cher internaute au Barolanda. Peggy Titan le parallèle de la presse congolaise. 23h déjà à Kinshasa. Pour comprendre que liboso palais ya ba Gladys. Oyo madame l'avocate na PCM bote pe na remercier ba autorité nyonso ba koti likamango ba bengi na téléphone. Donc bato nyonso bo mona ke bo lobby bo mona exclusivité na kati ya hôpital parce que Gladys lobby na kati ya hôpital pour na basale ba examen. Likambo l'affaire continue. Donc pose à la brancher pe scotcher na Congo température a on est bokozwa suite fin ya lisolo à Gladys. Mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé na site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,